Chers patriotes, mbote, bino to misana wala nangai. Nago tika bino boete weekend que sans que na pesa bino comme information. Information nangai zade que Martin Fayulu Kasai est tombé dans ma boko nae, bon mon image, et que pasteur Godem Poi azo senga na batu ba voter moyibité. Alors ce qui a lobby qui va voter moyibité, boyebi moyibi ya monani. Donc yé dans gouvernement nae. Alors mbande ko donc d'accéder moi image moko za moi mke mawa. Vraiment na 5 ans même ceux qui va aider batute mais faut que tala quand même pas handicapé. Si qu'on a 5 ans wana au sali rien. Mais ozo linga kaka opesa sous candidature quel motema be ko zati na niveau na te total igwa la chasse que tanga te kombiga 5 il va aller mais cabine de 5 000 il va savoir mais mon façon est kili mais il n'a pas courage à côté kabima mais là t'es na mwana mais va fenêtre va s'affonner dans ma tête pas au mambo na vie merci pour la courage Andy merci beaucoup merci et mwana félicitations félicitations ok merci courage car bat nyo so ba fonda play bil bagi ba kusaba ikanza ko no mtu mzangila mko na suka mbona kulomba mbo mtu ala mko na suka mbona kulomba mbo ko ba kusaba ofe merci beaucoup en tout cas Allo bandeko bomoni image oyo eza image moko vraiment ya mawa ezala ba gouverneur ezala ba député ezala président yemoko de la république mutazana mawazate vraiment ba chaise roulante pona bateau baza boye mais en tout cas ils a passé hein Tokolobachi Lombo. Mais gouverneur, par exemple, ceux qui a tout matobouana, les kaka, maman azalaka naï. Oya yesikoyo, pareil. Et ba maman boy basé belé na ba Congo. Botika bango, mutako kipe bango zate. Mais ceux qui ba oya boy bozo kipe bango te. Et bon oya normal siko bo kipe bango ndeni. Premier pays au monde où ezali que président de la République, député, ministre, sénateur, député, basala na bango te. Premier pays au monde eza RDC. Où ezali ba politicien mitema ma beya kusakana te. Ngazali awa talo moni mama oyo epesi pasi. Soki na ki na téléphone na ye même par mois, on a même $30. Et vous savez, le côté, mais quoi, il quand même. Même par mois, 50-30, on a maman ya boyefo atika ndakuna ye makolo ezate atie na mutu banguba abana koteka asala ba distance mulai mais bozanga mawa mais bozanga mawa to chake tilo mbozana mawa te mais bino sikoyo oh ngai député ngai nani ya gouverneur ngai kingani ya gouverneur est-ce que ba image ya bobo mona yango na lobaneti kimpese luozi ezana kilomètre boni moins de 90 km moins de 90 km c'est-à-dire ezanzela ya kimpese tikuna ya 1h15 minutes parce que nga awa pananga tina mante la jolie 80 km na cela 58 minutes. Ezela atu matubwana, ezela badu wazeki avant, matubwana, mutazana ide ata moko ya ndenge na esate.
Or, na sima luozi kuna biloko zo pola na ndenge osakana te. Mais comment batu vraiment parce qu'on n'a pas idée te? Comment batu bazali ti batu te? Mais ba fourmi kutu baza batu, baza mayele. Pour fourmi so ake musika moni loko kolia akozonga akozo groupe nyonso baza ko ya bazwi yango bakena ngo pana bango bakoya bango nyonso. Ah mais ama mingi hein? Oh kamera zo iba ba 58 000 millions. Mais ba chaise ya bateau yo roulante. Et ça va combien? Biloko pamba on a poto. Boko somba ngome 1 million ka pona batu oyo. Mama oyo na niveau azo tambola. Bilamba de cause la propre ndenge ni. Ah mais bozanga mawa. Après ce que ne pas ozo sala tu vas voter yo. Ba député d'abord ya province ba député provinciaux. Ya ba Congo. Est-ce que ba mabo ba mona bango te? Bato bazana passe ya boy bango mona bango te? Mais comment beaucoup ça mitema ma beti na niveau boy? Donc pour ça la maman boy loko bozo mona neti bo boaki yango to bozo mona neti bo aider na ndinga osakana te mais ça droit na ye. Asa ko vivre faut qui payer. Na kesa ko tukaza na mwana te tukaza na mwana. Ah mais ça m'a mingi hein? Ah nzambe na ngai. La chasse que tanga te kombiga 5 alors ozomona baluba c'est normal pour baluba mitema ya bolingo pe mawa muluba zakana ngote muluba motema bolingo pe mawa zakana ngote c'est normal mais bino ba mususu oboza baluba te parce que baluba ta bazo wa mbongo mbujima inakananga bazo kipa ngote eh ba mako kipe bino ba Kongo na banani kenuta na mbujima inakananga lelo ndenge zali ba mama bazo kabila mo ba 2000 francs mais ba ministre 80% ba ministre obazo 41 000 baza baluba mais que l'autre kananga eza mawa comment battu vraiment on zamba keli et boza ko se déclarer peut être des chrétiens mais comment vous avez ma beti na niveau wana que yozo lia ozo sepela o yaza pembe na yo azo lia te ozo mona normal ah mais c'est regrettable quand même hein alors total image moko ya nani ya Fayulu na Mujimai kuna total image wana soba zolo bani bon to le sarama muke to komona wana na Mujimai
Allo bandeko, wana momoni Fayulu na Chikapa et na Mbujimai, c'était aussi pareil. Donc, grand favori de la course, na 40%, déjà, ils ont mené au Alandiye, Mukwebe na Moïse Katumbi. Mukwebe na Moïse Katumbi, pour le moment, baza à l'égalité. Baza la différence peut-être 5 points na Fayulu. Donc, ils ont quand même distance. Chilombo aza côté ko na 2%. Alors, bandeko, Fayulu aza grand favori. Est-ce que vous êtes le président de la République? Parce que pouvoir eza na maboko ti lelo ya batu oyo ba pesa kiango Chilombo. Est-ce que pour la deuxième fois ce qu'on a gagné? Parce que ce que l'élection il faut gagner. Donc na minute oyo IDPS bazo sala tout élection zalate. Bazo sala vraiment tout élection zalate parce que ce qui est élection yali donc ce n'est pas la peine pour la Chilombo. Chilombo Katumbi a battrier Mukwege a battrier. Bon, nani Fayulu kutu n'en parle pas. Donc pendant mutu vraiment a voté Chilombo, a mutu na fois la peut-être dans la maladie. Ba image ezali meza ba image mwa malamu te. Tokoyoka Chilombo tango soki pouvoir. Tango soki pouvoir elengi ya pouvoir alobaki nini? Hein? Elengi ya pouvoir Chilombo na munoko na ye alobaki nini? Tokoyoka yango soki tokomona yango. Voilà, toyoka bandeko na ngai. Il y a à la fois des groupes armés locaux au Congo, mais aussi étrangers, qui menacent la sécurité de ces pays. Et donc, nous devons travailler de concert pour éradiquer tout cela. Donc Paul Kagame est un partenaire fiable à vos yeux? Ah oui, absolument. Et nécessaire. Paul Kagame, Yoweri Museveni, Nkurunziza et bien d'autres, Magufuli, enfin. Alors, bandeko, Oyo ezoleka ezali na 2019, tango azu pouvoir. Il fallait kumisa Kagame, partenaire fiable et nécessaire. Vous voyez bien, faut bien analyser, abi est nécessaire. Il y a pouvoir. Alors, y'a un moment où banda y a pouvoir, jamais alobama be ya Kagame. Biloko bozo kana este kuna. Au phase FARDC azako mené à la boisa de Kuta 4 ans 5 ans bakwa ki le côté bongo le loté bazo sala bino ba G pour bo comprendre ye aleka bo voter mais sinon te et lokomo côté voilà donc tina minute on a solo bino pouvoir eza na maboko ya Kabila. Oyo ako gagner ako travailler na Kabila. Kabila muta ako déterminer que yo gagner Katumbi ou bien Chilombo. Mais pona Kabila aloba Fayulu to Mukwege ezala difficile. Parce que si ezala Fayulu ou bien Mukwege yeba ngo ke nanga Chilombo Kabila au CPI. Donc, ça me surprendrait que Fayulu a gagné, Tom Mukwege a gagné, à la présidence de la République. Parce que l'armée, a gagné, a travaillé dans l'armée à Kabila. Ça, c'est sûr. Hein? Donc, na papier, na victoire, ils ont beaucoup de Fayulu, ils ont mené, Mukwege na Katumbi. Mais na papier victoire et kozala na FCC. Na papier victoire et kozala na FCC. Faut qu'on y ait que Chilombo za mutu a FCC, aza mutu a IDPST. Chilombo za mutu a cash. Cash eza FCC. Bato basala mathématique ta on a le baké. Cash eza sous-ensemble
il y a FCC. Donc, vous comprendre facilement. Alors, Toyoka, un certain Moulouba, confirmé. Azolinga tebo voté Tilombo. Même maman Moussa Mboujima, il balingi sous Tilombo. Parce que dans 5 ans, oyo passe ça kuna. Donc, ceux qui ont Moulouba, ozo loba Tilombo, c'est que vous aveugle qui tribalisme nous a ma B. Donc, même à Koko na yo na Mboujima, na kananga va souffrir, mais yo linka kaye, quelles que soient tes études, et ça m'a mingi. Alors, toi, au canal, nous mettons. Musala nine ngai na vote muyi ya musala nine ya musala nine ngai na vote muyi ya musala nine ya musala ngai na vote muyi ya musala nine ya musala nine tebaya koyi bersusu ya musala nine ya musala nine ngai na vote muyi ya musala nine ça c'est le room électoral. Alors, bandeko, owana pasteur Godin Poi, boyebi nyonso, ye alobi, o vote Moyibi, ya musala nini. Musala nini pour na voter Moyibi. Alors, ce qui a zalaki Mukongo, to ekolo mususu de bakangiye. Mais nous avons Moulouba, aza clair. Alors, mais on va voter Moyibi pour la Moussalani. Hein? On va voter Moyibi pour la Moussalani. Balobi est côté Tilombo, au Balobo Balataka, et côté incompétence. Il y a incompétence. Bazoko passe l'ango na plateau à télévision. Hein? Chapeau de l'incompétence. Au Balobo Balataka, on a bien un chapeau de l'incompétence. Hein? Alors, total, ne bazo passe l'ango. Merci. Je demande à tous les Congolais d'ici Kabaza, parce que c'est un symbole, il y a malédiction. Na uchango na kati ya sac na obegwa kango na ndaku na ngai. Okati on ne peut pas nous. Et c'est moi le présenter de ski. Non, je dis ceci, c'est un symbole ya combat.
wana etambusi biso lelo makolo munyere oyo ezalaki signe ya exemple ya bato babandaki kopesa baleson qu'ils vont bien gérer la république mais aujourd'hui bato balataka munyere bakomi symbole ya malédiction ya mboka na biso et je vois que non eza kaka mpona munyere oyo namoni kande ezoleka makasi ndeko nono on ne peut pas nous accepter ya bato oyo bazokamba biso sous leadership ya munyere bakongole bakoka kosouffrir boye. Deuxième élément, je viens plus rapidement. Vous savez comme moi que bandeko ya Tchangu bakutaka ba 2000 francs 3000 francs na transport pour baya Zandu, mais lelo imaginez combien ils ont payé pour bakoma Zandu et nyonso wana ça profite na nani, ça profite na bato bazokamba biso. Ça c'est l'irresponsabilité de l'État. J'ai payé 20 000 de ma tête, je vous dis, c'est l'irresponsabilité de l'État. Donc bato bazokamba biso, comment est-ce que ça les a emankaki bango na nini? Ils avaient communiqué, parce que nous avons des routes tokokai kozwa soki ke boulevard wana ekangamaki tokokai kozwa ngo meme bapoids lourd bato balingai bayebisa bango ke bozwa direction ya poids lourd baoyo baza koto bazwi université côté ya bavictoire babimeli koto oyo. Donc nous avons des routes qu'on pouvait prendre, mais oyo eza eloko moko yango nalobaka boye quand et voilà. Pluie bandeko kuna ebebisaki makambo nyonso. Alors toso toyoki oyo na 5 ans botala quand même niveau Kinshasa. Ata incompétence yango bandeko, ata incompétence yango. Tala bandal ne comme tala. Est-ce que oh penza est la gouverneur bobuki banda kwa batu solution de rechange zate mais tala siko ndenge botie oh là là eza mawa et puis bozo tambola pena ba voiture na ba 4x4 tala mboka ngo ndenge sana tala ba bidon mais mboka ko ta propre ndenge ni potambola bien Allemagne de l'Afrique. Bobe bandeko na banji nazo sukawana totala gano oyo bandeko na bani na suki wana na pesa bino ya suka yango. Merci. Nazo senga le président de la République a ébi très bien. Pas ébi que je suis la femme légitime de Noël Tchad. Il me connaît très bien, bien sûr. Et il connaît même mon enfant. Plusieurs fois, il est venu dans l'hôtel Wana Kotala Bissona Tchad. Plusieurs fois. Mais on a voté qu'il était venu par la fois avant comme président. Il me connaît par des noms et par des noms. Bien sûr, il est venu chez nous à la maison plusieurs fois à l'hôtel. Là où Franck Djongo me connaît, le couple Martin Fayoulou me connaît, Roger Lumbala me connaît, Jeannette Kabila me connaît en tant que la femme de Tianis. Beaucoup de gens. Dans la famille de Kabila aussi, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et il y a aussi beaucoup de journalistes. La femme légitime de Noël Tchad. Beaucoup de gens me connaissent. Voilà, nous sommes la présidente de la République.
Si il y a moyen, par divorce, qu'est-ce que Tiani me fait encore? Il est d'accord pour le divorce, moi aussi je suis d'accord pour le divorce. Pourquoi qu'on me déconne? Parce qu'on déconne à policier, à colonel, ceux qui colonel, ceux qui lieutenant, ceux qui n'ont pas Bachakanga mal à l'aise à organiser par la police. Balukanga partout, Kokanga bande konangai, Kokende kotrake famille nanga mobimba chaque jour. Kozang sa par famille na bisopé. Donc comme on a tambola partout, asi on balance avec Saliboy. Tiania qui telle place à Saliboy. Tiani ba qui n'a pas policier ba menacé à. Na sengi na mama Denise. Na ba organisation so ba soutenir capacité. Ba kota dossier nanga oyo en tout cas qu'il m'aide. Nazana mbongo te je ne travaille pas. Donc ba sunga ngai na trouver solution na songi la pas droit na ngai. Papa, il s'est divorcé une fois. Lui-même a dit avant le mariage. Parce qu'on a tout qui est âge, il m'a confirmé qu'il était divorcé une fois. Alors, c'est l'été qui est le mensonge. Il y a une instance de divorce. Il y a une divorce. Avec un divorce officiellement, il y a une instance de divorce. Il y a divorcé en 2012. Et puis, ne pas divorcer une fois. Tu as divorcé 4 fois. Moi, je suis la 5e fois. Je suis la 5e femme. Ça, c'est la 5e fois où tu as divorcé. 5e divorce. Avant de pas cité. Nimba ni bas parce à part moi nanga. Bana les gens aux États-Unis sur la kana bangote, azoka bango en charge de akiparape bangote. Na BBC match na été na lobby de vérité parce que pasiele kitiani musala na eko torturer bana basi. Aluka kaka ba fio bazana bana mike ayebi kaza faible no esprit. J'avais 24 ans. Mais l'autorité va assurer sécurité nangai. Parce qu'on a déposé une plainte pour la Babylone Kwazosa. Je me dis bien qu'il a déposé une plainte. Non, il y a considéré plainte one. Parce que déjà, on a senti que la police est dans la poche à Tchani. Bien qu'il a déposé. Donc, des fois, on a dit que c'est la Babylone Kwazosa, on a la plainte one exacte. Parce que je me demande que lorsque je serai là-bas, elle va être commune. Akokata pe so papier wana ko considérer en côté. Alors on a sengi na ba autorité na biso ba songanga ba kota na dossier oyo. Ba trouver lenga solution. Divorce c'est loko existe ka sekoni. Ce qui moi c'est sengi divorce. Ton azana ba raison et tintinga na senga divorce. Atika nga libre akenda sala ifinenga pe na sala. Bon pour l'instant, Tiania a plus de 5 femmes. Mais il me veut moi quoi encore. Avant de voter pour la moto, et la députée, et la président. Ba tabala de la vie à moto wana na madame. Si on a un comportement avant de voter, Tiani ne mérite pas. Parce que mon collègue erreur qui va voter Tiani à la présidente du pays. Je vous jure que dans le pays, il y a moins de 20 ans. Vouloir ou pas, Tiani a boto la bana, oui, 16 ans jusqu'à 20 ans. En tout cas, ceux qui vont salir erreur, on a monté sur les jeune fille pas naïe. Esclave sexuel ya Tchani. Esclave sexuel, c'est ça. Je pèse mes mots. Pénaïbe on a zolo. Et Tchani azamotuté. Attends, mais il n'a pas la moralité. Tchani a vivre dans l'immoralité. Ceux qui botiennent Tchani la banque centrale, c'est comme si Mbongo wana pour payer pour abuser na bana basi abatu. Donc à cause détruire ma famille est belée. Attends, il y a une candidature pas votée. Maintenant, on va vérifier via Tchani na lobby. Tchani a zofanda na Beverly Lodge. Et ça n'a venu Niembo na numéro 9. Bato ba meka kokende ko vérifier ba expliquer bango via Tchani. Ceux qui bato ba douter na wanga na lobby, ba kende na hôtel wana ba se renseigner ba ko yebisa bango qui est réellement Noël Tchani. C'est un prédateur sexuel. Ah, effectivement. Donc, une grosse erreur. Donc, le président Félix appelle ça l'ordonnance. Appelle ça place à mon côté. Atika Fandandenga Fandiwana. Botu na ye na banque mondiale. Babengani epona agression sexuelle. Babengana epona agression sexuelle. Yango babengani na banque mondiale. On a les États-Unis, effectivement. Je vérifié, j'ai trouvé cette information. C'est un ministre qui a promis président dans tout d'autres pays bisomoko. Et puis, il y a un coup de postuler dans le parce que nous avons postulé face à la Congolais, moi je suis Congolais. Lui-même il est Congolais. Posez-lui la question s'il est Congolais. Et vous avez dit il est Congolais? Ah bon? Moi je suis Congolaise. Si on a beau dire moi dans le Congo, l'enfant doit avoir quelle nationalité? Alors, papa n'a tout une question. On a Congolaise. Tchani a Congolais.
toboti mwana na Congo. Mwana bisa koza nationalité ni. Ya Congo. Comment ngaza américain. Mwana za américain. Tona chani. Yebise ke ngande na lobi. Donc on a passé les États-Unis Ba ebi en tant qu'américain. Avant passé pour na ya ba américain. Mwana chani. Oui. Donc Nico. Ambassade de Benji. Il kenda ko za passeport. Nico chani mwana ya vita mwana nonga. Mwana ngawa 6 ans. Donc ça veut dire que les États-Unis ont fait ça. Ok, ndene sans problème. Donc mwana profiter dans cette papa. Ya papa na ye. Comment la tkala ko kende États-Unis te nga également la tkala ko kende États-Unis te. C'est comment la tu passer par mwana za kusala les États-Unis là, vous allez à. Ah ok, ndene sans problème. À profiter dans cette papa. Oui. Donc chani en temps. Tiens, nous on se va na monoko tianye zaka lokuta. En tout cas Congola lingi Congo a voté pour na tianité. Pas pesa ta poste moko ata ya mukete batika fanda ndenga zokanga. Basa le raya wana te. Basa la kutere wana parce que ndi amwa zolinga so basi so zolinga zo bisa bango ke le président a promettre et banque centrale. Nde façon zo kozwa bana basi wana facilement. Banque centrale, avant gouverneur banque centrale. Yango zo zo basi wana facilement parce que le même message qu'il a écrit même à ma nièce. Elle a dit c'est un message wana. Donc il dit que tu as fait un prédateur sexuel. Oui. Donc il y a moi si moi na ba mineur ba le liboso na été. Et si. Tiania ta neveu na ya présenté petite amie na ye. Après comment na ka ba eli yo. Tiania linga ki petite amie ya mututelle. Ya ba neveu na ye ba présenter en tant que oncle. Bonso ba fundo ka sala kwa molo ko zalo. Peut-être ba diffamation tout ça. Ba il est libre afundanga moi je me preuve. Afundanga s'il a la conseil là le courage, a que fundanga moi j'ai de preuve. Alors bandeko na suki wana boye bango quand même que Mbujima Ichikapa est tombé na maboko ya grand favori Fayulu nde na lobika ke danger ali que pouvoir ezana maboko Kabila ezana maboko Kagame bangonde na ce qui gère le monde bangonde bakoyeba nani akozala président de la République oyo aza nationaliste azana besoin mboka ebonga akozala président de la République. Mais oyo azako lobaki Kagame c'est un partenaire fiable et nécessaire yende akozala avantage. Donc ce qui va lobi va pesa muto pouvoir ba ko pesa yango a priori na FCC soit na Katumbi. Mais Fayulu na Mukwege ekozala un peu problématique. Pour na ko élire bango mutu vraiment ko battre Fayulu azate. Donc Fayulu ozali boso Katumbi na Mukwege ba Holanda et 4e position zala Chilombo na 2%. Mais ndenge ba pesa ke pouvoir ndenge ba ko renouveler yango tango bino